Mbote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adassa de mon cœur. Oye, na linga kabino tellement. Botala ya Gabi Bolembo, hein? Mama tumba tumba. Ndeko ya batu ya sila bisalo. Mama ya bombo getan. Azana kati ya France. Aye kokutala na famille ya sila bisalo. Ya Clémentine. Ya propre ya sila bisalo. Ayambi ya Gabi Bolembo. E pana ye. Donc azakuna pana bango. Botala binomoko. Ba image ezali ezoloba na place na biso. Bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Bo sauter ba pub na biso te. En tout cas bo sauter ba pub te. Bo tala ya Gabi. Naza déjà. Bande kwa sila. Na déjà ba famille sila. Ya Clémentine ye wana. Bande kwa sila famille libota sila. Ouais. Famille bisalu. Amen. Famille GT. Bayambinga yo bayambaka batu te bonga bayambinga ndeni. Lala. Je suis là. Bonjour. Naza déjà. Bande kwa sila. Na déjà ba famille sila. Ya Clémentine ye wana. Bande kwa sila famille libota sila. Ouais. Famille bisalu. Amen. Famille GT. Bayambinga yo bayambaka batu te bonga bayambinga ndeni. Lala. Je suis là. Bonjour. Naza déjà. Bande kwa sila. Na déjà ba famille sila. Ya Clémentine ye wana. Bande kwa sila famille libota sila. Ouais. Famille bisalu. Amen. Famille GT. Bayambinga yo bayambaka batu te bonga bayambinga ndeni. Lala. Je suis là. Bonjour. Naza déjà. Bande kwa sila. Na déjà ba famille sila. Ya Clémentine ye wana. Bande kwa sila famille libota sila. Ouais. Famille bisalu. Amen. Famille GT. Bayambinga yo bayambaka batu te bonga bayambinga ndeni. Lala. Je suis là. Bonjour. Naza déjà. Bande kwa sila. Na déjà ba famille sila. Ya Clémentine ye wana. Bande kwa sila famille libota sila. Ouais. Famille bisalu. Amen. Famille GT. Bayambinga yo bayambaka batu te bonga bayambinga ndeni. Lala. Je suis là. Oh sila za mukolo. Sila ko bota bana na bino. Oh sila boy. Bomoni ba yaya sila. Eske nde botali ya Clémentine. Bomoni yaya sila wana. Eske ako zalata na 55 ans. Oh poto te. To tchena ki poto a part. Eske yaya sila wana kozala na 55 ans. Ako zalata na 60 ans. Yaya ya sila ya Clémentine. Ako kokisata 70 ans pamba o. Angwana tangu muta opesa bino âge na ye. Aza na âge nana ko sila bisalu nana kokisata 50 ans pamba o te. Bomoni preuve que ya na ya zanano bongo siko leki na bango avant dernière na bango botika ki motema mabe eloko eboma bino eza boza na complexe d'infériorité botika ki motema mabe mema bino nulle part ki motema mabe o bino boza nango ekomi kindoki to comprendre bino susu te bino bolobai ke sila za mabe sila za ndoki sila lingaka batu te mais sila tikala ye moko pourquoi toujours kombwa sila pourquoi toujours kaka zobetisa bino mitu mais sila za ye moko bomoni te chaîne na biso ba vie emati bomoni te ke chaîne na biso mishwa ye na ngenge na ye mwana muke na ngenge na ye ba filme nyonso na SB donc banda makambo Jean-Paul wana eyaki filme oyo ya la justice de Dieu donc ekei kitoko misho apesi idio ya kitoko filme ekei kitoko ba vie emati
esibi akala to retrouver yango botika biso tosala musala na biso tranquille. Olobelaka sila sila yebi yo ngai na lobelaka sila na encourageaka sila na sila mon combat. Ayeba nga to ayeba nga te na ko défendre ye kaka ti mukolo yesu akoya. Alors les Abakouk, je vous aime énormément. To soutenir sila, to soutenir musala sila. Félicitations à toutes les Abakouk. Ba o bazwa ki temps ya ko partager. Nzamba pambola bino. Ba o bazwa ki temps ya ko commenter. Surtout eloko o ezalaka bien na kati ya YouTube eza partage. Omoni eloko partager donc ça la kitoko makasi po ba vie mata. En tout cas ba film na biso la justice de Dieu et pesi makambo conseil ya makasi maladi mususu omona ozobela bozo kande babwa kelio yango na foko zala na nzambe yango na foko tika nzamba kota likambo na défendre yo po soki nzamba défendre yo nyonso eza wow soki nzamba koteli yo haleluya. Soki kaka nzamba lobia kote lo ata batelemi 10 obimaka mulonge misho azaki innocente na vie foko zala innocent na makambo batute nzambe na moment na kokote lo. En tout cas ba o ba consommer te bokindo consommer film na biso la justice de Dieu film moko kitoko makasi to beleli na Babakouk nyonso na badasa chou nyonso na batu nyonso o ba sepelaka na émission nanga nazo yebisa bino bo continuer ko s'abonner massivement bo continuer ko partager chaîne na biso bo sauter ba pibité to lingaka bino.